calendrier africain, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso. Mbote mingi na bino bandi ko balandi avant télévision etando ya bonsomi etando ya boania etando ya bolamusi baindo na pongi matondo mingi na bino natango pengonga bo miseni penza ko pesa biso na nzela émission na bino mokolo mwalele pa wapi to koyaka lisusu koyekola manaka mabiso na kati ya calendrier africain to tondi bino botondi to pesi bino bambote ya mingi bino ba bozali ko nda biso wana kati ya République démocratique ya Congo bozali ko nda biso kuno eteni ya Congo mfwa to pesi bino mbote eteni ya Congo Angola to pesi bino mbote na molongo mobimba ya mokili to pesi bino penza bambote ya mingi solo tango pengo ngai koki oyo wapi tokoyaka bongo na tina koyekola bongo manaka mabiso na kati ya calendrier africain tosimba babuku na bikombeli na tina kokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka mabiso toli bongo mokolo mwankenge mwatuku mibale na motoba kaka na bopemi na biso ya sambo sanza na biso ya zomi mobu monkama na tuku misato na motoba kuna na bongo manaka mabiso baino odo wapi to kobalisa kango na manaka ya bapaya pona kopesa penza bososoli ya malonga epai na bino bandi ko banile voir télévision na tina ete kweba na kozwa ntango pempifo ya koyeba bozindo pe bongo bolai ya manaka mabiso na kati ya calendrier africain to baite na manaka bapaya mokolo mwalo to bongo lundi le 23 juin 2025 kuna na bongo manaka ma bapaya to kobalisa kango pona kopesa bososoli ya malonga epai na bino bandi ko banile voir télévision kasi ya motu ezala katango nyonso to koyaka bongo kolimbolela kabino kotalisa kabino manaka mabiso na kati na calendrier africain bopesa ka tango pengo ngai kolanda kayango pamba te lo moto moyindo avandeli na kati ya boyinga mingi ya baindo baibi penza na bokasi nyonso manaka ya bapaya kasi manaka mabiso moko baiki baibi yango te tokozwa bososoli wana wapi kaka na nzela ya etelo ya vuvamu kaka na nzela etando bonsomi ya bona pe ya bola musiba ndo na pongi kaka na nzela matia na nsongi ya nzila depai wapi kolongola biso penza lisusu na kati na boyinga pona kozongisa biso penza na bosomi pe bongo bososoli boy tozalaki na yango yambu mondela kwa koingela kati ya mabele na biso pamba te bakoko na biso batanga ka bongo mikolo bopemi basanza pe bongo bileko solo bande ko balanda avant télévision etando bonsomi ya bonya pe ya bola musiba ndo na pongi to kosukela ka biso na bino wana te se na kolimbolela bino na bola pe bongo na bosito manaka mabiso kasi to koyaka lisusu na esengo pesa nyonso penza pona kotombela bambotama elamu na baebanso babotami bongo mokolo mwalelo bisika nyonso yebozwami totombeli na bino bambotama elamu bamutukulu ya mbote bapamboli ya balongo fumuki mbangu ekoka penza kozala okati ya bomoi na bino na tina ete bokokisa mai bosila koyena yango na mokili na esengo pesa nyonso tika tokende kotombela penza mbotama elamu epai ya nengo ansala mbote lutete bisika bazali mbotama elamu mbutukulu ya mbote mapamboli ya balongo fumuki mbangu ekoka penza koyingela okati ya bomoi na bino bokokisa mai manso wakina yango awa na mokili wana mbasi yanga ngonza lutete mauya elongo bongo na nengo ansala mbote toyebete sima na biso ya ko mana plateforme télévision tozoya wana penza kabola bisengo elongo na bino kolia makemba pe bongo wangila oyo bebe Lucy bako lengela pona biso mokolo mwalelo botama elamu bamutukulu ya mbote tika tozonga connecter ni en régie kotala penza bonzenga ba bino pe ko tia bongo bilili pona ko sepela elongo na banso lelo motama nayo 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 lelo motama
lelo motama na yo, lelo motama na yo. Tamaelamu mbotamaelamu mbutukulu ya mbote mapamboli walongo fumuki mbangu ekoka penza kozala likula bomo ina bino boko kisama emanso bosila ko yango na mokili na bino pe lisusu boko sepela tutombela bido bambotamaelamu ekoke na biso penza etando bonsomi ya boni pe bola musiba njo na pongi ezali penza ya kofungwama we bana kobenga biso kaka na nzela ba numero endele bongo affiché na 7 ans avant télévision pote boko misela biso pe lisusu bongo manaka mabino na mesa ya mosala. Tokosukela kawana te pona kotombela bongo bambotama elamu tika tokene kokabula penza lisusu sango esengo iye elongo na bayike banso kati na molongo ya mokili mobimba ya kosepela ya biso libala ya tata mopepetu monamu elongo na nengwa basango bola tolanda biso na mitukutani bongo na sima elema baye bakotosa balonga na bango po bakoko baloba tata nde azali ndakisa ya yambola kati ya ndako pe azali tata mokelio esengeli totosa ye ndemwa esengeli azala na komikisisa makasi liboso ya tata kokosa tata te o zala se na bosembo nde libala na yo ekokende malamu nalingi mpe napesa toli moko epai ya batata tata esengeli alingwa na ye makasi boyokana makasi kopesa mpe koyamba ndenge totangelaki na sikimensemono anza crayon matata wana elengela makibongo sango esengo ya kokabula penza elongo na molongo mobimba ya mokili tozongisi bongo matondo mingi na tuta mokili wa bikela mobiso yeba bateli bango uta mokolo mwa bango mwa lelo ya bolonga ni kino kokoma pe lisusu na mokolo mwa bango ya lelo yeba kokisi bongo bongo mibu mi bale tika ete mapamboli ya walongo fumuki mbangu ekoka penza kozala likolo ya bomo ina bango ebakisa ya mingi likolo ya kozala pe libota na bango mobimba na bino pe lisusu boko sepela to kabola bongo basango yango ya esengo oyo tokolengela kati ya mabota na biso ekuke na biso penza ezali bongo ya kofungwama weba na kotindela biso yango awa na itando bonsomi ya bona pe bona musiba ndio na pongi pona tina kokabula penza bisengo yango elongo na bayike balandi babe kolanda biso penza mokolo na mokolo solo bande ko bande avant télévision biso na bino ya boto kabona to kozonga lisusu kuna inteni ya régie kotala nini ye balengeli biso lokula biliba mokolo pai wapi to kozoka moko aliteya ko kumba penza lisusu bongo bososoli ya malonga kati na kozala na biso tonda elema ye biso na bino to kutana lisusu na simaya. Stéphane, du côté du gouvernement israélien, peu après ces frappes américaines, Benyamin Netanyahou n'a pas caché sa satisfaction de voir les sites nucléaires iraniens ciblés par Washington. Oui, absolument. Il a salué, bien sûr, cette frappe qui est qualifiée de grande réussite. Ici, il a salué également l'amitié, a-t-il dit, indéfectible entre Israël et les États-Unis. Cela faisait plusieurs jours que Benyamin Netanyahou appelait de ses voeux cette intervention américaine. Mais il faut préciser que cela dépasse largement le gouvernement israélien parce que ce matin, par exemple, Yair Lapid, qui est un des plus fervents opposants à Benyamin Netanyahou, a également salué ces frappes et a apporté son soutien au gouvernement. Et je dois dire qu'à lire les réseaux sociaux, eh bien, cet enthousiasme est largement partagé dans tout le pays. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'Israël attendait depuis longtemps, à tel point que dans les rues de Tel Aviv, des panneaux publicitaires demandaient à Trump de finir le travail. Cela intervient juste après que Donald Trump, vendredi, s'était donné 2 semaines pour décider si les États-Unis entreraient ou non en guerre.
L'aviation américaine a donc bombardé 3 sites nucléaires, celui de Natanz, de Fordo, d'Ispahan. Tout ça avait déjà été frappé dans la journée par les Israéliens. Ce sont des bombardiers B-2 qui s'étaient déplacés dans l'après-midi, ce qui laissait planer le doute ici en Israël d'une intervention imminente américaine. Ce sont des bombes anti-bunker GBU-57. Constance, de son côté, Donald Trump montre les muscles et rentre ce samedi soir à Washington. C'est inhabituel. Les États-Unis, en parallèle, déplacent leurs bombardiers B-2 vers le Pacifique, ces fameux bombardiers qui peuvent transporter ces bombes, les GBU-57, ces bombes capables de percer des cibles en profondeur. Avec une ogive de 13 tonnes, 6,6 mètres de long, qui étaient les seuls à pouvoir s'enfoncer très profondément, vous l'avez dit, Aude, dans ce site de Fordo qui est très profondément enfui dans la montagne et que les Israéliens n'étaient pas parvenus à frapper. Donald Trump, qui s'est exprimé à plusieurs reprises sur son réseau social Truth Social en disant qu'il se félicitait de cette intervention américaine et que l'heure est... On va prendre tout d'abord la direction de l'Iran. On va écouter ce qu'a dit le président iranien. Il s'est déplacé sur un site, le site d'une frappe israélienne, celui de la télévision d'État. On l'écoute. Aujourd'hui, tous les Iraniens sont des guerriers. Certains sont des guerriers de la défense, d'autres des guerriers des médias, d'autres des guerriers scientifiques, d'autres encore des guerriers économiques et d'autres encore des guerriers culturels. Matondo mingi na bino bande ko balandi avant télévision étendu à bonsomi étendu à bonya étendu à bola musiba ngi na pongi tango bango moko bazali ko betama bazali ko bumba mabolongo te ko belela nzambe bazali ko kota ba retraite te pona ko senga lisungi ya molimo kasi bazali ko kene kuluka renfort ya minduki pe bamboka mosusu basunga bango na ko betama iye bazali ko betama na yango boni bakoya kote ya biso awa poto silisa bongo etumbeze na moniele ya kolo Congo esengi balosambo kwa kosala bango moko Israël bazali ko betama kasi renfort bazali ko uta na biteni mosusu pe bazali ko luka ko multiplier be fort na mosuni kwa kubunda bongo etumba elongo na Iran boni pa ina biso ya oneso ngentila fumuko sunta muzana pa na ngola bakolo bakatango oneso ete etumba ya moniele ya kolo Congo ekosila na balosambo te côté la kapina balosambo te oneso bakene ko yiba bomengo na biso pote biso kota kabongo na balosambo nzoke pa ina bango moko tango bazali ko betama bazali ko gumba na bango mabolongo te bazali ko senga lisungi ya molimo te kasi bazali ko luka nde lisungi ya mosuni oyo ko bundela bango pe bongo na bibunde lisusu bongo ya makasi ezali pa ko pesa biso penza lisusu bongo bosula malonga ya bakonzi ya Kongo pe Afrika na molongo mobimba ya koyeba ete na mosuni tokobunda na mosuni matondo mingi na bino bande ko bande vom télévision tuzongisa matondo na bango meni so ngenzi la fumu kusukia muzala mpanda na ngola moko bimisala ya walongo fumu kimbango eleko iye mola kisinzela ya bahindo tango nyonso bakoloba tango nyonso bakotalisa soki tozwi matia na bango totiango na centre bomo ina biso boyeba ete ekokuba biso na lisiko pe mongo lobiko na biso donc matondo ya mingi l'équipe technique bomba vom télévision na mosala kitoko bazali kosala poto komela bino tango nyonso na bonzenga liboso ya ba état de la bino biso na bito kutani sumu kulu malobi na mesi ya mosala kimia ya olongo fumu kimbango eko koyingi lokati ya mabota otikala mala Managana biso, toyeba yango, managana biso, toyeba yango, managana biso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso.